Dépense à London TV avec des Bruno original. Oh, ce qui est au bandi boye, à sali au moins à où melate, à mbalamoko, à verser, on a la cité, yembamoko azu à boaki. Oh. Dépense à London TV. Moi, si il faut qu'on ait pas que sokolanzoto, est très important pour moi la moi si. Dépense à London TV. Ba mouvement biso basi to sala rawana ya loketu wana ya ko ningana ya ko bina bina ya ngonde sala mu ebenda ki mu ebenda. Dépense à London TV. A éjaculé. Attends rapidement, mais à éjaculer, à où, mais la macasité, parce qu'il y a même sous yo lali, à tellement, à yo cané bien té, Dépense à London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, Mbote, bonjour, Bino Baboni, Nabissoni, surtout il y a Demel TV original. Mbote, bonjour, les sous na mon boss et babu, des Bruno original, toujours, papa mon compte, si papa il bara pas si yabana. Bino Baboni, Nabisso, bozo continue que ça là vraiment, Moussala et Longo, Nabisso, Neboni, na lobake, bo partager la émission. En tout cas, bo continuer que partager l'émission, bo continuer que aimer, bo continuer que commentaire, mingi ba commentaire na bino de et ça la rabisso vraiment bien, et ça la rabisso to kola, et surtout na loba mingi et ça la ngana vimba ko vimba na ngeza na nzoto te fait dire na nzoto ko pasuka ko vimba za la rande musala et mata tant que bozo koma bozo commenter et ça la nga vraiment kitoko ba open bo s'abonner te s'il vous plaît abonnez-vous massivement na kati ya 2000 TV original et si ka au moins la popi ya munene autrement dit Cynthia Mbombole Kilimanjaro skanga mo na vanda na sala ra musala ndenge kaka ezala ra mbote lisusu na bino ba diaspora tout au botala rabiso partout dans le monde entier na lo baraka mingi botala rabiso vraiment na télévision bozaraso boti musala boto brancher biso bo se connecter na internet à partir de télévision no botala rabiso à grand caractère. Là je vois déjà Julie Le Castello babi moi na poto ya tant makrasi Julie Le Castello maman mbote na yo pe merci toujours na ba bien fait ozo continuer ko sala pona moi na popi ya munene. En tout cas mes condoléances na famille YouTube, na le babongo, famille YouTube, ba chroniqueuse, ba journaliste, ba chroniqueur, tous en asango ya mao, tous ko perdre moko na biso, madame Angelica Balobi, moi si ya Mathieu, mokilia passe, mokilia pamba, kolo Mathieu akei. En tout cas, eloko o ekomeli biso na pesa na moi résumé moi ya muke moi conseil, eloko ekomeli biso ezala eloko moko boye. Édifier biso et ça la keto changer rendre auto ranking auto salaire en internet en début de mobile avec internet la réglisse en tout cas mingi et sous karanango kan internet et qui n'a vraiment na mité maté muninga kufito lele na kimia to tsika ba miki o azaki kofinga bobibi azalaki et comme déjà les passé na minute muninga ana ndako malili veut dire au lobate au yokate au monate au lobate au yokate au monate alali vraiment a commis et bembe to respecter ba oui to respecter muninga akufi to tika ba koloba loba to tika ba les on dit oh asalanga mabe oh bonabo eza les sources d'importance pour akola mukate asenga pardon bandeko biso ba auto tikal ete ya biso tozwa conscience ya kibo moto auto ya kakosa na internet ezaka ka musala ezelo ko mususu te ezaka ka musala auto mikela rango mbongo mais musala ngwe mema biso na ba ranking moko boete mutu nyoso to sama na mokili po akufa oko tika libanga mungwa awa na se ya moi azate mutu soka kufi mutu aza pouvoir aboma mutu na mokilo ezaka nzambe to tika bakoloba loba o mutu bwa bomi o mutu bwa salibo o mutu eke kitoko te eke ndenge te zo sa biso soni na minute photo za vraiment na titi da matanga parce que to tu perdre moko na biso ezate ke moment auto za na titi da ko swana to komisa lokola buzz pour biso to lingara ba buzz to komisa lokola buzz te et ça la ke komi o vandi o yo zui caméra o sali analyse moro boyo fingi mutu sa kufi poka okota baka okota ba vieux belé en tout cas to zo conscience ezaki to côté lelo on ezaki non kaka poto koto le to kota kaka na biso na biso leo na plateau na ngana zanga mo comme d'habitude parce que mingi nga kozala nga mo to solola na bino na ngai to pesa na ba idée to pesa na ba mayele nazwa ki appel moko na seka non couple moko e bengi ngai bokota lelo eza ya koinda lelo couple moko bo e bengi ngai baza na problème très sérieux na bango eza nini eza makambo ya lit conjugal mama lobi papa azokoka ko satisfaire yete papa lobi mama azokoka ko satisfaire yete
natuni bango na nanga moi mke mais il y a des gens au babenga nga pour basenga moi ba conseil et tant que mutu pokara moi mayele moi sagesse hein ils allaient en vraiment moi mkie nga mutu problème ezanini natuni bango papa maman problème ezanini papa zo barake maman zo ko satisfaire nga na mbetu te maman pas zo bake papa zo ko satisfaire nga na mbetu te natuni maman yo za mwasi balobake une femme sage bâtit sa maison. Yo commence que ozo attiser mobali na oki azo ko satisfaire yo na mbetu te et puis bon memango lo lenge obozo memango awa. Et là, on sala olobake mobali no azo satisfaire yo te. Oh soki ka to bandi boye asali mo aou melate ambala moko a verser onga na sidicité yemba moko azu abwaki. Oh papa palobi oh eloko esanga na verser bongo parce que non ça na katika na sala na yo kana yo sundo zaka liboso te. Oh eyinzi bokoto Babi, entrez s'il vous plaît, bokoto, parce que l'air est grave. Hein? Histoire annoncée quand on a bakene kato beta masolo et longo nabino masolo le zali à makambuya li conjugal. Est-ce que masolo wana est important et du malibanda? Si ça ne va pas, est-ce que c'est important qu'on peut se lancer conseil? Point d'interrogation de le toujours anglophone, question mark. Papa, pourquoi ozo pour satisfaire maman te papa lobi ke azo ka maman se sunde ande ko yo ka isuli bosote. C'est-à-dire quoi na banalise o ngana sali na ndenge na pese bango concert. O nyoso moni pe akoki ko bâtir sur likambo o ya sujet o boko mela biso kana ba commentaire wana eloko nini maman akoki ko sala po papa ayoka heli susu kitoko pe elenginde abandeki koyoka ye liboso tong babalanaki ba papa pe bokoma eloko nini papa akoki ko sala po mama atonda. Maman lobi azotonda lisusu te. Ya on a le barake moi si il faut yeba ko sokola nzoto. Moi si il faut ko yeba ko sokola nzoto, ko sokola nzoto est très important pour na moi si. Nga le barake moi si faut ko sokola nzoto na biso hein partie intime na biso na maya malili. Maya veut dire maya malili ya congélateur s'il vous plaît parce qu'il y a d'autres filles au bazora glace bazuba té comme ils sont malili non ba maya pompe ya robinet au toki kana pompe des eaux du mani eza fraîche eza bio au sokoli na se yango kande kisi ozo mona balelo ba febele bazo beba ba vagina bango zo beba pourquoi parce que bazo chabichacha bichacha o na gambela bateka kaboye o basala kaboye yo moi si okei ocho mungwa o soki kol o soki nini o soki gu soki nini bachaka na se wana oche bozo baba inconvénient nango ti inconvénient nango yango lelo papa zo yoka su mama guti parce que eloko nyo surtout ezaka na inconvénient nango babiloko na ba osala bino bo ocha ba se wana eza nango eza bilo mobo eza donc eza artificiel hein eza artificiel et puis eza kana mesure te yo zozwaka kozocha oyebite inconvénient nini oyo ekoya lobi oyo ekoya lelo oyebiti yo moni okangi lelo bayoki yo bien lobi bayoki yo bien après un mois ba ko kalisuko yo ko guto komi mabe okomi mai ovandi mai ekiva etelemi soko telemi mai etikali na kiti soko telemi au BBC pantalon au BBC colon eza ba biloko o bokoko o bino boba bokoko baby chacha bokoko solo pour l'enfant ya moi si eza mai ya pio mai ya pompe mai ya bio basi msusu azaka soko azana moi si na papa na mbetu alali lokola ebembe moi si faut que ça ait un mouvement du corps. Au moins mouvement, au moins le quai, il faut ça la rappeler dans musala pour satisfaire kaka mobali na yo. Parce que li conjuguer les places au sakana. Tant aux alambe tu as fait bakende na zabo na bitumba. Na cash faut na gagner. Exacte que mobali a bali yo au satisfaire yo ko satisfaire donc au lalika le ko ebembe, ozo bouger te, ozo bina te, yo bina kana ba. Te place au bina bien za na mbetu. Place okobina bien penza kamulangu eza na mbetu
Au moins mobali moi si subana lala ki ebembe alali na ye alali mobali asali ye moko abunza mati akiti se osilisa akiti pe kaka ye moko. Au moins ozo umela trop mais a umela te ndenge ozo sa mouvement monté au sentir yo ndeni pour pousser à éjaculer. Ba mouvement biso basi to sala wana ya loketo wana ya koningana ya kobina bina wana yango nde sala mo ebenda ki mo ebenda ba superbe et ça que moi mobali a éjaculer attends rapidement mais a éjaculer a ou mais la makasi parce que y a même sous yo lali tellement azo sala ayo kané bien te ezo ou mela pour ebima okomika douleur eleki osali oumeli bona boy yo mo ozo sa travauti osa musalate loketo no vandi son kama mbet lokwa libaya ekoko bouger te ekoko bina te yebisa ngai mabe ya papa ezala wapi moi si mso alali na mbetu na mobali basisi ko sala rapport sexuel tant ba ko silisa azui liputa na ye moko oya lateka na liputa ba mame belé ba se belé na kishisa balala na maputa na tolo moi ça kola na liputa na tolo te moi ça kola na liputa na tolo te tant ka liputa na lelele na tolo tant ba aussi ça ka yango nde komi lokwa serviette à part sele yango essuie azui a pangusi et ça ben infection yango benda infection na nzoto moi si moi si faut que na moi cantine on ya mukie na chambre moi serviette no ya mukie moi essuie no ya mukie on a na chambre cantine on faut za ramaite aussi si bosisi ko sa musala o bobande ko sala ozui essuie wana o kamuni yango bien o pangusi o chidindisi na mai o kamuni lisusu o dindisi o pangusi papa mais bisotin au monde aussi si bozuka liputa oh là que benzo nka mupanzi moko yango wana oye opanguseli nzoto est-ce que ça est important et ça bongo yango mona mibali mususu ka bimi libanda ke ko découvrir bilenga libanda as quel libelo comme ça ba prière oh et pendant ngezo simbate makambo bozo simbate mobali nanga ezango ba démote za yo moko mutu okimisi mobali na ndako pe obomi libala na yo eza ba démote. Des mots bien sûr, azanga te ba des mots bazala na bango, mais babilo mususu biso nde to fungula ba porte d'entrée mingi basi. Yamba lo bake moi ça kangaka moi ça fungulaka. Une femme sage bâtit sa maison. So lingi mobali balenge la kaye, nde batu so mobala mbeto à l'hôpital, mbala mbeto à l'hôpital oté. Mbala mbeto à l'hôpital na ndeni, mbala mbeto à l'hôpital té. Yonde mto comme ça mobali mbeto à l'hôpital. Yonde mto comme ça mobile no mbeto putain soko comment ko isa baninga nyi soke mobile ambeto putain te mobile azaka lokwa bébé soko zo entretenir yebe ko kende te ko zalaka na simana bandolando lokwa mbwa nde omona ba fiba ocha bazakala eza sakala hate zakala ezala no mambo lokuta ngala ntima babiloko wana te zakala ha solo eza tendresse na yo maman koyeba kozana mobali no na mbetu koyeba kosalela mobali na yo koyeba nini o mobali na alingaka koyeba nini mobali na aliaka koyeba nini yo koki kokipe mobali na yo mobala zaka toujours bébé et pas na yo yango nde zakala ha munene ba mama botika bichacho ke wenzo ke kutana mama mo ba mama mbiku ba mama na ba mo bazana ba na mabala te ba mama no bomo na bango mo nde bazana balinga bana mike balinga ba jeune siko ba biloko bango bateka lokwa bazakala na po nyesana banzoto na bango te o na ke panganga moko boye akanga mobali na nganga ye mono ala la place a bien te nganga ye mono ala la place a salité banda ku ina cheve banda ko batol banda ko matiti lokwa yenga mandala siko yi a ozwa ta ko bongi soto ko kangela mobali na oto ya ko salelo boye a ozwa ngo wapi akozwa yango wapi moi si simba mobali yeba papa na mobali na yo chéri na yo mobali na ya sur eloko nini o ya lingaka komemana na sentiment s'il vous plaît
komemana na sentiment te o ngai nasalaka boye te si akomonela ngai alingi alakisa nini boye na boye te mwasi azalaka bongo te mwasi amemana na sentiment te mwasi il faut za femme oyo ayebi point faible ya mobali na ye wana nde eza important e wana nde okanga libala wana nde okanga mobali na yo naoloba mobali na yo mobali oyo oyebi ke azalaka ya yo faut salaka ye azalaka ya yo ake libanda te nde naloba dernièrement mwasi fo oyeba koséduire mobali mwasi fo ozala aire nyonso sexy liboso mobali na yo eza très important mwasi fo ozalaka sexy devant mobali na yo oyo ya yo moko ya sur wana oyo nde naloba ya sur ton homme fo ozala sexy devant ye o excité ke air nyonso pe tango ozo excité bongo wana droit oboya o papa ya tozaki na kanda na lobaki yango déjà wana droit oboya te yo ozana pona osaka musala po songo yo opimile po ke zwango wapi mwasi fo ozalaka na mpona kosepesaka mobali no air nyonso oza nango besoin nde musala oyo oza nango yango wana bino pe bapapa bamabolelaki ozo atake biso mingi olobelaka biso mingi boye na bote nalobela mingi bamama parce que mwasi nde aza yenda simbaka vraiment relation yenda simbaka ndako yenda simbaka mobali yenda simbaka libala ezaka mwasi mibali baza na bango basanfoutiste mibali bakipaka na bango te mibali bao bakipa makambo balandela makambo aza mukie et ala mobali mususu soki ayene karbwa matidi ko na pipi le roi libata abwaki ake ako ko satisfaire mon snete on mamuto na ngoti couple ezolinge banzana mama zo tonda te papa zo tonda te mobali muso ibindi basala mosi caresse ye pona ebo lingwezaka oyemba mo banjo sa sexe ou banjo sa maman rapport sexuel ou excité muninga te mobali faut oyeba kosala faut kosala caresse mobali faut kozala tendre mobali kozala soda te parce que toza na armée te bolingo eza armée te bolingo eza armée te bolingo bayokanaka tendresse eza très important tendresse na bolingo eza très important bandeko ba bolingo yo yekamba mo uti musala yekamba mo kusi mama lali bonga manano obanzimba mo kusala oh toi na armée te moi si faut voir temps ozui pa temps moni pa ke non na komisa na suka sikonde sikona banda musala faut banda na caresse faut caresser moi sinon ma grâce papa za moi sinon yo kozaka pressé te caresser moi sinon ma grâce caresser penza comme il faut luko yeba point faible ya moi sinon yo luka oyeba point faible ya moi sinon soki na salbe moi sinon ngakokati akokata mukiti luko yeba ngo elle a mis bien savana na moi si baton belé ma yebi point faible moi sinon été ata moi ça siliki yebi place ni encore kitsa été bibo quand ça kaso moi ça siliki faut quitter kana mbongo te faut futa soki liputa soki ni te ezaka point faible moi ce soko yebi no kako yo simbi alembi abomeli o moto ya on a ba mobile faut attendre maboko ne faut ba osa musala maboko on zamba pesa biso oyo eza po sala musala musala nyonso yosko maboko yosko basani ya kolamba ya kolia ya kosimba maboko omusana ngo yango wana maboko ezaka te pona ototala ngo to simbela ngo ba bilom faut simbela ngo eloko nyonso nalanda ki interview mo ya Denis Lesi ya prophète pétage alobi na sekanano alobi ndeyenda zawana akota mwasi cave abi surtout que son mwasi ngazane ku propre na côté cave te poani siko lo ebomenga yesi alobi
ya nsima nde tolobaki kosala na nsima ya péché nde tolobaki eza sodomie abi ya nsima nde soki ofa sambela makasi nzambe alakisa ye soki nzambe alobiki ya nango lisumu te aumela te akomoniata na ndenge nsima prophète de la nation en plus abi kokota mwasi kave ya lisumu te nde bato mosusu baba te oyebi nde makambo te oyebi nde makambo te surtout mwasi aza propre fo koluka kosati basi mosusu balinga yango basi mosusu balinga osise osali mpena oyo mobali akoki kosala osali okomisi pa mwasi na suka parce que basi bakomaka na suka aomona eso eloko osala te akomoparla langue aloba o mabe azongisa o mabe ayo mosiko entre yo moko kati na omoni ke non apenda ça va alo banzi bulo yo banda bulo ka ngulu kaka bo banzi bulo eza sens yana sens et puis okusha mosi no ka position moko position ebembi pion ay merveille harmonio et bien position ebembi banda okanga bando bala mona bato lala nika position ebembi otika ita découvrir ba position mosusu atala na ba film ye pour ça cette film on a ndako rien on y a surtout babiloko et faire partie à conseil et faire partie à bolingo et faire partie à couple tant besoin zana mobile babiloko mike contaka et ça très important babiloko mike auto salara oyo monyo sali kaka mais et contaka bande konanga na ebisa bino biso basi to betaka masolo mibali pe ba betaka masolo o vanda penda bi entre bino na bino mibali bobi petana mamba osala non aujourd'hui à un point koto pe moi si pe mais nga siko na linga te basi ba beta pena masolo mingi parce que to yebi mitema te to mona na bilongi mais to mona na bilongi na mitema te yana ba master mso beta eli so mutu no boya kelu abetelo shita sima ke boye pas découvrir loko yo kawana OK kuna bonzoka master na sala kutu ko leka yo ba boyo yo batika na master bomona ngote bomona ngono te ngana mona biloko abongo ya mingi na vie et ya trop faut ça la très attention moi il faut ça na secret mingi pour na mobile na ko bimisa ki mutakala mobile ne pas ba master na oti eza respect non te pour na mobile na boza bovena ba camarade ba mo lingi lo déjà boule ba mo da mobile no mutakala ba mo da mobile no déjà nu c'est pas bien moi il faut dans la secret bomba mobile na yo ya yo eza yo ya bango peza ya bango so bango ba ya obeta na bango ya yo kanu kaka OK so bango ba ya obeta yo ka yo zwa mayele ya malamu zwi ya mabe obwaki yo panza te mama mobile no banda ko expliquer mobile na kuta sala nga boy mobile na kuta zaka boy mobile na kuta sala ka boy mobile ba camarade bazara compliqué ba camarade baza très compliqué pour na couple wana auto bandaki nango o bande ko bazana besoin conseil na bazana besoin ba commentaire na bino ngai na kokebisa bino kaka ke bo meka ko bongisa nanu bino moko bo vanda no bo sala kwa bolingani sika bo sala kwa bolingani non sika bo bande via sika donc bo meka ko donner la meilleure ya bino moko yo luko prouver moi sino ke na makasi moi si luko prouver mobile no ke na makasi bo saba bolingwa kala te faut se concentrer tant au sale loko na tant aux a mobile no faut se concentrer na ye parce que na minute no aux a mobile na yo luko za concentrer na ye batanga oui c'est comme nango eza naturel tanga oui c'est naturel tanga oui c'est naturel aux tanga oui c'est kimbiolongo aux soki nini babiloko bakisa bokoko wana mais ya bana mibali ya bana mibali zaka nango mabete o tutu bozuka jiwana ya tangawis osali obanzo pesa papa yo mozo pesa mbali no traitement na ndako o pesa ngo tongo zo pesa ngo poko zo pesa ngo tongo zo pesa ngo poko et ça la bien makasi na nzoto mobali très bien même au mora mobali no zongi o le ba vient na Charlie vu de lembo pikili ki wa bukundu wa nzoto bwa ngai ezongi yo moko to ko kima beto obite to yo kana eboite
Là, je vois mon vieux Babi, Fabrice Laurent, toujours. Hein, Babi Mbala Pembe à côté de côté. Barry Tukuli, Babi Mobali à disque. Baboira boira trop, bana poto ya tongo makas. Loche Lombo. Bas nanga Mumbai Afrique du Sud, bo continuer à partager des missions, bo continuer à emaka, bo continuer à commenter. Pe bo partage kakandi na lobaka. Toko minapso na suka émission ya analyse ya masolo ya histoire annoncée na biso ya lelo. J'espère que boyebi ki atolobela nyonso tolobela to sala banalise ya biso moko to yambaka ba invité tolobela rara nyonso makamde bolobaka internet ezaka église te ezaka nango église te parce que ande nyonso tout elekaka o injure au conseil au nyonso surtout eleka awa. Bon continuer à s'abonner, bon continuer à partager mes missions. Na ma caméra tozaki bongo na merveille harmonie toujours ande na bimara boé. Mikolo na ben entier naturel, non toujours naturel, non entier maquillage parce que le 4 avril c'est mon anniversaire. On doit annoncer bino déjà bino mo boyebi kande bosala nga ba bien. Bo benga ngai, bo souhaiter nga ba souhaiter na bino ça nga bien. Moi ba ça nga kitoko. Moi pour bien mener à bout le 4 avril donc on a bien micro non vraiment naturellement ben oui c'est un peu boé et simba dans moins d'âme bon côté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre analyse émission. Donc merci beaucoup Nabino Batubolanda Rangai, merci Nabino Batubosute Narangai, merci Nabino Bas Nanga Mumbaya Cape Town, na moni bongo lovibi la mbambi ma chérie, bientôt nous la bébé Mandoi. Ornella Maïzo ma copine, welcome in Kinshasa, in Congo. Na moni bongo Dorcas la fille noire, maman na Even. Babi Amsa Chimbalanga. Tant Fumu Polino, un garçon perdu en Afrique du Sud, Babi Mutatika et Lamba na défaut, au boy au sali mokilinayo. Là je vois Iggy le mystérieux Makwiza, Mobali ya Pembe na kati ya Belgique, bino de Makambo, base na Mumbai Angola, na pesi bino mbote na linga bino tellement makasi. Kalami nte tozongela ba live kande na efsaki bino, ezaka moi Makamo beleka kiwana pe mes condoléances na famille mobimba YouTube parce que tozo lela kaka de konabiso Angelica o atika kibiso tozo zela kaka programme ebima kala mingi te to ko annoncer bino déjà un programme et puis beaucoup landa matanga du début jusqu'à la fin ndenge ekoleka ça fait très mal ko bungisa moko ya bino pe azaki non trop jeune atiki pe bana nzamba sala mwasi abota mais akufati donc nzambe azwa kaka lokumu Kande na lubaki soki nzambe azongi te to kutana prochainement bisous bye.